30 avril 2021, ezali lelo journée nationale d'enseignement na mboka na biso to pesi longo nyape bonne fête na benseignant nyonso bazola na biso partout na kati ya ba province surtout ba o babundaka tongo poko kosala ba distance ya milai pona koke kotangisa bana en tout cas tous ensemble et lisusu message oyo lelo ezali première réunion ya conseil de ministres au président de la République azo présider conseil de ministres ya ba ministre ya gouvernement sama le compte du gouvernement ya union sacrée pour rejoindre la ville de Télévision pour na mpesa dino moi ma détail sur yango lisusu sango oyo ya bokangani ya ministre honoraire Libakonga oyo bangaki à partir ya Brazzaville azongaki na mboka na biso pe lobby cour ekatelaki 3 ans de prison pour na blanchissement d'argent kasi o etali bongo ba fonds ya détournement o ezalaki peso pesé likolo na ye wana selon justice bakopesa lisusu bakopesa lisusu ba sentence mosusu na mikolo ezali koya pe tokozonga wana mpona kopesa bino ba information kaka ndenge tomesana. Alors pour na kindoki politique à lelo tozali nazanga mon côté comme d'habitude nazali na mwana mboka François Ndeke oyo azali bongo moko ya ba communicant ya lisanga DDC oyo azali bongo moko ya lisanga DDC azali ko kambama na Papa Yengwele photo na Busani. Alors na elongo tokosola mwa mingi na oetali bongo masolo ya politique, masolo ya baloi, masolo ya mboka na biso ndenge ezali kotambola. Alors Papa Ndeke mbote na yo. Mbote mingi mama, mbote peuple congolais, mbote mingi na benseignant. Toyebi ke lobby le premier mai za feti na bino, mais mibe kwa mboke lobby bandeko yo basaka na semaine anglaise lelo déjà bazana ndaku pona kofete fete benseignant. C'est vrai benseignant bazali corporation moko oyo na Congo ba tokoki koloba bazali un peu négligé alors que ezali profession moko oyo avant okoma mutu na vie il faut les cas na banc de l'école. Et ba ya école wana ezali enseignant de akopesa yo matière pour comme président de la République, pour comme ministre, pour comme député. Mais curieusement, en mboka na biso, c'est comme si aza vraiment na valeur na été. Totombe libango sans ayelam et to profiter ko senga ba konza mboka batala balandela na malamu bakaya benseignant. Parce que bangonde bazali kopesa biso matière o ekomisaka biso o tozali bazali vraiment couche moko très importante pour la vie, donc il faut bazwa au sérieux ba revendication na bangonde. Papa Ndeke lelo yo bana mikie lelo yo jeunesse na biso bakoma un peu frustré soko ebise ke face à la atawa sali pédagogie pour kindo tangisa zomona ka kende teza musala ya zoba liloba nini okoloba na bandeko benseignant o bazo continuer ko travailler na kata milieu na et puis message moko ko pesa na bakondi ya mboka kozala nini pour que enseignants retrouver valeur na e. Maman Naomi ngai na koyebiso ke na secondaire na sala pédagogie, donc je suis vraiment un pédagogue de formation. Na yebi tina ya mosala wana. Boyebi na mboka na biso mabe ezali nini. Soki ozongi na temps ya indépendance, c'est pas tout le monde qui allait à l'université, hein? Université eza pona mutu nyonso te. Ezalaki na ba école ya métier. Ezana bandeko bazoyekola kaka maçonnerie, o bazoyekola mécanique, o bazoyekola électricité, ezo sengate okende na université. Et musala wana ezali kaka benseignant de bakoki kopesa yango. Lelo tokomisa kelasi lokola mutu nyonso po koma na valeur faut kende na université o sala licence yango ndezo sala ke ce qui totali to ya chômage na mboka na biso koyoka mawa mama. C'est élevé. Okoyoka mawa pourquoi? Parce que tout le monde est licencié, tout le monde est gradué. Hein? Mais okomone est licencié na kwena cabine azo côté kaba carte à crédit. Okomone est licencié na ONG neti lobby
nake kosala mwa ba relire ya ba papier na ngai un licencié en SPA mais atekaka na wenzalemba wana hein? Donc pour dire que éducation enseignement na mboka na biso tozotia ngo penza nesika nango te yango nazongeli mbela bakonzi ya mboka bao bazogere biso batala malamu makambo etali betelo batala malamu salaire ya banseignant batala malamu logistique kwekwe kosala ke enseignement ezala na ndenge ya malamu boyebi ke lelo tata mokonzi aki na système ya gratuité une belle initiative au batu nyonso baprovaki mais kota siko na kati omona ya gratuité hein? Lelo enseignement eza kokufa parce que enseignant oyo azalaki peut-être kofutama na mwa motivation ya baparent mais lelo avec la gratuité azozela mbongo oyo ekouta epai ya leta curieusement toyoki na mbongo yango bazoyiba bango yango frais de fonctionnement ekomaka te il paraît que ministre ceux qui secrétaire général ceux qui nani bazwa bambongo enseignant bakenda nango finalement les pauvres bazoko vivre toujours dans ba système ya pasi wana lelo mutako sayote a éducation na Congo eza société hein to perdre ba valeur éducation bana bazotanga te classe moko mwana bana bazalaki une vingtaine une trentaine lelo bakomi une centaine yebisanga enseignant wana libumunzala mais il faut corriger sans devoir ya bana azawapi alors na mukusa osala ndeni donc to babyssit tout un système bakonzi bakoki ko négliger nyonso mais système éducatif ya mboka yango ndezali clé ya développement donc batelemela vraiment likamba gratuité oyo ememi mwa mbilinga kasi ezalaki na bonne foi de président de la république asalaki yango kasi batu badetourne bambongo soki lelo oyo tokuti ministre sortant ya EPST kozala interpellé ntango yo monaki yango esalaki yo ndenge nini? Bon, maman, obi mboka ezalaka na mibeko bien sûr ezali dossier za na justice eloko na yebi yango wana déontologie epekisaka soki dossier za na justice bino bobanda ko interpréter na ndenge na bino naza na badone mingi te mais oyo nga na yebi ministre wana Willy Bakonga asambisamaki lobi il paraît aza na makala lobi bakangiye basambisaki non pas pour un dossier il y a détournement mbongo mais il paraît ezali pour na blanchiment voilà il y a mbongo ya l'état bazwaki na mbongo ko le plafond au l'état tia parce que na mboka na biso ko dépasser $10,000 te obimi na ona maboko il paraît azaki lango ya ebele yango basambisi mais oyo tozozela ezali nde procès ya détournement ya mbongo abenseignant yango ndeza ko intéresser population na banzi l'état azala makambula maboko asala musala na ye ndenge longo Papa Mdeke François ozali moko ya lisanga DDC et puis nakati ya lisanga politique ya FCC lelo tolobela likambo etali loi ya le député Lutundola honorable wa comme le excellence loi na ye sur ba réforme ya CENI batinyo so bazo senga que CENI ezala réformer makambo maponami changer nakati ndako wana makambo changer kasi nakati ba demande na ye asengi que au lieu que député mandataire ya CENI bauta ndenge batu bazolinga ezala que bazala indépendant totalement ya sengi ke bauta na majorité na opposition pe na société civile bino bayi FCC bomona ki kambango lolengeni. Oui, merci mingi Mama Naomi. Oyebi honorable Lutundula lelo azave pem azali muto amayele ya mboka. Constitution mboka soki ezana batu basala yango ezali ye soki lelo tokoma na élection ya un seul tour ezali ye donc soki batu mayele la mboka baza misato il faut ça Lutundula na kati mais na o etali biso DDC asala ki proposition de loi na o etali maponami plutôt CENI asali proposition de loi na proposition de loi na ye papa Lutundula
Après, si ma motivation, ce qui est normal, souci la biso zali réellement seni et comme indépendante. Et comme indépendante au vrai sens du mot. Depuis 2006, Papa Kabila Sali Mapone, tu sali 3 cycles électoraux. Il y a 2006, peut-être que Zaki Mingi na matata moi Mingite. Il y a 2011, tu qui déjà n'a plus de 300 personnes Mabanda qui ont revendiqué na différentes cours, que na Zouaki, ainsi de suite. Donc, moi, Mbilinga Kotaki, na 2018, tu l'as tout revendication et les cas qui mingi. Alors, ils ont senganini. Seni est comme réellement transparente et comme réellement crédible au vrai sens du mot. Mbala moko na le cas qui n'est en na yo na lobaki. Ce qui moi mon boulot eza mingi na seni. Ezali pour la composition, recrutement, ya basali o basaka na seni. Biso na DDC to vandaki, to raisonner, to tali, pour na biso, apport na biso na loi wanezali. Pour réellement saigner comme indépendante, peut organiser l'élection transparente. Papa Lutundu la ya lobby pour naye, pour saigner comme indépendante, il faut bureau ya seni. Et ça la composer na 15 membres. Kuna toza d'accord. Mais na 15 membres wana ponaye, 5 membres fuba uta na majorité au pouvoir. Lelo majorité ezalini ezali union sacrée. 5 mususu fuba uta n'opposition. Opposition lelo ezalini ezali FCC ezali Lamuka El Fayulu. 5 mususu fuba uta na société civile. Société civile et pas na biso ezali ebele, ba église ezali, ba organisation ya ba droit de l'homme, ainsi de suite. Bangonde fuba pesa les 5 membres wana. Mais na zongi na histoire, boyebi ndenge mboka na biso ezalaka. Tango balobi bopona 5 personnes. Botinda. Bitumbe koki ko banda lelo ti ekosila simambula moko. Po boluka kaka 5 personnes wana. Et mabe susu ya loi wana. Tango lobby majorité tinda 5 personnes. Tozwane ti membre moko ya union sacrée. Botindi na seni. Bozu membre moko ya opposition. Botindi na seni. Bozo monate ke mutu wana kozala toujours redevable na bato batinda ki. Donc devoir ya révabilité ezali. Hein? Parce que koloba soki naza na seni donc mutu boya tinda kingai ndenge teta seni ezalelo awa to mona ki na 2011 banjoli lokola utake MLC et l'équipe ya lobi na ko signer to mona biso na DDC to vandi to lobi te souci na biso ezali seni est comme vraiment donc un organe technique peu professionnel au lieu ezala tango batindi yo moyi politique boye ozo susuta ya okende koyekola hein parce que nde bakenda ba profana ebina no logote il faut que koyekola ti aya abanda komeka pe mabesu su ya loi wana ezanini tango bazui bongo après 6 ans donc un cycle électoral il faut bato wana bakoya baluka ba mususu tango baluka pe ba mususu baye susu koyekola lisusu voyez un peu biso na DDC to lobi boy toyokani charge wanezali et pas ya honorable Lumea Doumalegi, premier vice-président de DDCP porte-parole, to proposer boy. Au lieu ba membre ya seni, baza la désigner na ba regroupement politique, majorité opposition pe société civile, pour na biso to lobby Assemblée nationale, il faut lancer appel d'offres. Appel d'offres wana tozo benga ba bureau au ezali na niveau international ba o baza spécialisé uniquement pour na kosalisa ba concours ba test soki sur appel d'offres bureau moko endima mina na assemblée nationale bandimi yango bureau wana e ko lancer pe avis ya recrutement ya ba membre ya bureau. Tant que vous lancez un via recrutement, bato wana parti te kotinda bango.
Ça veut dire mutu nyonso azokende selon technicité na ye, selon expertise na ye. Tango akei bakosala maponami, hein? Bakosala maponami, plutôt pas maponami, mais concours, j'allais dire. Tango basali concours, mutu wana zui. Ata auta ki na parti na bino. Mais ceux qui a zui, bon mona ki a redevable na binote. Parce que binote batu botindi mais kasi mayele na ye compétence na ende kotisi. Bon moni que ceux qui tolandi la wana, ya solo vraiment seni comme indépendant. Mais aussi longtemps batu babando uta na parti tel na regroupement tel toko sala mibu na mibu seni kotikala o ezali. Ba des ordres tozo ki mawana ekobakisa malisusu davantage. Parmi les conditions où l'institution a un recrutement pour saigner comme réellement indépendante, bakoki kopekisa bayi politique. Ceux qui sont membres de parti politique, jamais kokende ko concourir na ba épreuve wana. Soit bakolo ba mutuana pona moni papa Lutundula lobby pona ye ceux qui mutuatika politique 5 ans nde akoki kokota pona biso na DDC faut encore ko reculer tokende atana 10 ans. Hein? Pour akoma réellement naître à muto ya tika politique 10 ans ce qui a koti okomona ke makambo ekoleka malamu pe bato wana fu bakoma na mandat ya 2 ans parce qu'à chaque mandat ceux qui bolongoli bango expertise na bango pekei tango ba wana bakoya bakoluka su bayekola. Donc eza musala moko toko bandelango mbula. Mona mboka ndeki tango zoloba likambo ya ko sala 2 mandats alors que est-ce que ça moyen moko te ya ko faciliter corruption parce que tobi ke bato wana kande bazali bato wana ne bozana année prochaine alors bato be bakoye ko profiter pour la corruption. Non, problème ya makasi ezali bato wana bauti wapi. Bauti pa ina binote baza indépendant. Bauti na ba différentes provenance baza indépendant. Ceux qui botie kaka mandat moko mabe nango ezali mbongo yo ekendaka pona étude bato bakende koyekola eleki mingi ekoki pe ko organiser l'élection yango bomoni pona biso tokanisi bato wana soki bazwi temps kozala former mobu oyo bazali na 2 mandats. Au moins que mandat mususu wana makambo ekolekana kimia po ba ko apprendre te eza déjà bakomi déjà na expertise makasi. Na kati ya bapoignon oyo honorable Lutundula a pesi lokola na kati ya loi na ye bapoint nini oyo ezali sensible oyo ezali essentiel oyo bino bomoni na niveau ya DDC. Pour na biso na DDC eza mode ya désignation wana point ya liboso ye alobi batu fuba uta na ba parti politique majorité opposition biso to lobby bongote pona biso batu il faut baleka na concours bauti na ba parti te mais balekinde na concours nde memi bango tango balongi na ba concours wana ba yesiko ko sala hein baza na compte à rendre na parti mokote alors que bauti na parti politique baza toujours na compte à rendre na ba parti o etinda ki bango wana ezali observation aliboso. Observation mibale to lobby pona mibu ya lobby 6 ans makambo esili baluki ba mususu biso to bite mbongo oyo l'état tsaka po batwana ba yekola eleki mwa mingi. Alors soki mbula na mbula tozo changer ka équipe donc mbula na mbula batu bandako yekola alors que bato yo bayebi bazawana hein c'est mieux to utiliser batwana lokwa baza indépendant to utiliser bango ata 2 mandats et après na 3e mandat pour bago mesana mingi te na batu balongwe ba misusu bakoti. Y a-t-il ba idée mosusu oyo ekoki ko bakisama likolo ya oyo honorable Lutundula pesi pour que seni na biso ezala vraiment totalement indépendante na ndenge bino bozo kanisela. Eko senga toute une émission mama mais lokola tozo kima na sima yangonga ekoza moi pas si to traiter kaka yango mais ba avantage o etali biso ezanini seni kokoma réellement transparente ma ponami kokoma réellement transparente seni kokoma crédible pona nini parce que bato wana baza wana ba recruter bango sur base ya technicité na bango sur base ya performance na bango sur base ya professionnalisme na bango wana eza ma ponami plutôt ba avantage o ezali na nzela obiso toponi avantage mususu ezali nini
okomona susu te bato na ba cours et tribunaux batondi ebele parce que bato wana bako travailler avec une conscience très calme. Donc ekosenga biso peut-être plateau moko to banda point moko ti poto développement madame to le belaka likambo etali élection Joseph Kabila Kabange autorité morale ya FCCP sénateur à vie azonga ki na ville province à Kinshasa. Est-ce que FCC to na kati na bino bozo préparer déjà ba élection pour la 2023? Maman papa Joseph Kabila Kabange sénateur à vie azalaki na vacances parlementaires ndenge omonaki ba député nyonso bazalaki na ba vacances auti kozongela biso na kati ya mboka. FCC tozalaki un regroupement électoral banda 2018 et ba 2020. Lelo tozali une organisation, un regroupement politique, mais pas politicien na mboka na biso kozwa okozwa pouvoir na mando kite constitution na biso zo pekisango pouvoir bazwa kango kaka na maponami. Donc DDR plutôt FCC naza porte-parole FCCT mais na lobby na kombo FCC parce que toza membre et puis DDC parti na ngai tozali prêt pona maponami yango tozo omoni toza ko bwa kambela mikolo nyonso na 2023 il faut tokende maponami. Il faut tokende maponami po toza prêt toza komi bongisa tango nyonso na o etali maponami. Lelo FCC PDDC boza kati ya gouvernement te boza na opposition kasi tolanda ki biso nyonso na tango ya investiture ya gouvernement Sama Lukonde premier ministre apesaki oyaye programme a présenté ki yango liboso ya population 15 piliers kaka lolenge ezalaki epa ya ministre Autikoleka Sylvestre Ilunga Ilunkamba tango yolanda ki discours na ye eloko nini etutaki na motema. Ya liboso tozo pe sa chance na gouvernement Sama ba mema mboka ekende liboso. La preuve année jour ba votaki budget plutôt programme ya gouvernement ba député bazalaki 412 mais bon monaki 410 ba votaki pour y compris ba oya FCC pour dire que FCC peut voter. Ça veut dire nini? Toboyi toyokake lobby FCC nde blokaki to lobby to pesi chance pona gouvernement wana bakende liboso basala pona intérêt ya peuple biso nyonso musala biso zaka pona intérêt ya peuple musicien moko ayemba peuple azosenga nini azosenga kolia azosenga kelasi azosenga kolata azosenga futa mamalamu azosenga courant boyete lokola bino na émission moko kure katani 3 fois wana ezali ndenge mboke to kokende te soko ke na komina lemba okomona ba 3 mois maye bimakaté wana eza pasi na population lokoma kolela lokola ba kende de la mbule na boka eza mwa pasi lolenge mboke tosengi na gouvernement wana batala nyonso oyo peuple azosenga. Mais oyo ya pasi mama ezani toyoki premier ministre alaki biso budget ya 32 milliards quelque chose comme ça pour réaliser programme na ye. Alors que budget oyo ezalaki voté ezalaki 6 milliards mais lelo ezaba 4 milliards oui. Tolobi na magie nini mbongo wane ko uta wapi? Heureusement ye moko répondaki alobi l'impossible n'existe pas au Congo. Donc pour dire que tous les pays a ba improvisation. Alors que programme ezali ndengo monaka boussole na kati ya bateau na avion ndenge programme a gouvernement ezali. Yango nde détail ya makambu nyonso gouvernement akosala na mobutel. Akosala boy akosala boy. Mais maman oyo ngana moni ezambala liboso tangu na tangi programme wana ya gouvernement liboso ba pesa ba député programme ya gouvernement likolo nango ba signé au leba lo programme ya gouvernement ba bi programme de l'union sacrée pour la république na suka nango muto asignaki ezaki président de la république
tango bapesi batu batangi na bosani koya nango bamoni ke basali erreur nde bakenda ko balola baye ko koma programme de la République et puis du gouvernement de la République et puis mutu signé za premier ministre tala ba faute ya ndenge depuis quand président a comme responsable devant le parlement hein donc pour dire que eza biloko mbangu wana eza kaka na forme mais soko koti na kati particularité ni okutaki na kati nde mawa eza kuna na biso que programme ezali boussole ezalaka déterminé dans le temps et dans l'espace natikali na autant de mois pour mobu oesila na 6 mois oetikali par exemple na kotonga 5 écoles et kozala na mboka tel na province tel mboka tel soko koti kuno omona ngote balobi kaka tokosala boy et kozala wapi bayebiso te mbongo nango combien balobi te bien que ezali tobenga yango kopikole ya nyonso oyo papa ilukamba salaki hein? Mais ko déterminer programme toyebake na mobu oyo tanga misala leta kosala et kozala na province tel kuna kotonga ba pomboyi akotonga ba kelasi boye akotonga ba centre de santé boye akotonga ezate na kati yo za mopanzi sango monene zwata ya kotanga programme wana après ko ya ko ebisa ngai soko trouver yango benga ngai pona débat mususu ndekonde que François likambo tangi ya ba budget au défenser question na ngai ndenge na tunango mais est-ce que lelo eza impossible na République démocratique du Congo et mobiliser au moins 10 milliards de dollars na mbula moko lolenge premier ministre alobaki alors que ba dénonçaki que ba mbongo ebele so ke na mabenga ba tu ba mbongo ezali ma ezalaka nde détourné ezalaka nde na corruption. Est-ce que c'est impossible que le loto mobiliser ba budget ya bongo maman na loi budgétaire nde nyonso ezalaka défini na loi wana balobi entreprise boye ekofuta boye ba taxe boye ekosala boye ba nyonso ezalaka défini kuna ezalaki déjà défini na banzi comme solution peut-être il faut procéder na oyotobengi correction ya loi wana il faut premier ministre bazonga sous na parlement et meka ko corriger po baluka ba ressources mususu hein mais ye moko alobi impossible ezate na mboka na biso alobi yango ndenge peut-être azana bipai oya kozwa mbongo e kosalisa po esungati na maponami parce que so tali atana kati wana budget maponami ezate boyebi maponami na mboka na biso c'est en termes de milliards hein na 2018 basenga biso 1 milliard 200 000 alors toyebi te par quel miracle même tangu na yoki tata mokonzi mboka lobi maponami kosama na 2023 franchement na mituni eza na miracle nini mbongo ekouta wapi parce que nyonso ezaka budgétisé mais na budget mbongo moko te zola kisaki na 2023 tokokende maponami ah bomoni mama omoni place moi kokoso ezali et na kenda kasu plus loin na tunaka boy loi o etali maponami elobite na mboka na biso ke maponami il faut to sala ka maponami ya présidence pe ya ba député loi na biso elobi to saba to kobanda législative les élections locales ça veut dire to bandi na ba secteur na ba commune na ba ville na ba toza komata province ti to komi na niveau national mais biso to renversa o to bengi pyramide to renversa parce que maponami ko magaka bosali présidentiel bosali députation nationale provinciale bokati est-ce que ça kona ba moyen ezozanga te mais moyen kozanga koma na mboka na biso pendant que yoki mutu moko bakangie na 200 millions ya l'état iba oh bakangie na autant de milliards aiba lokola mboka na biso Congo ezaka mboka miracle na banzi tokozwa mbongo maponami pona 2023 lokola tata mokonzi pia lobby ye moko keto kende maponami tozo ndima na malobo alobi tokende maponami lelo to le bela likambo etali ba élève oyo bazali kosala sitting eza dossier ya est
8e jour la bango déjà lelo au baza ko senga que président de la République ko makuna pour que makambo ya est et si là na Bénéville tant boso mona likambo ngo makanisi na bino to analyse na bino ezanini nalandaki maloba tata mokonzi ya mboka lobi apresentaki ba compassion na ye envers bana wana pe ba famille na bango mais mama tango natali na ba réseaux sociaux na miyokeli mawa bana wana na Beni papa mokonzi banda kolaka bango lelo te aloba yango autant de fois to bandina no avant akoma président ezalaki promesse ya campagne alaki tango akomi président république alaki bango 2 fois nakoya mais lobby na landi lobby kokoma na ngai te nde solution mais nazo luka ba solution à distance ngai en tant que mwana mboka nayokaki moi passe pourquoi parce que tata mokonzi boyebi si les lois zongina mboka te azaki na Tchad bipai wana obabengaka ba shebab donc ba terroriste minene ya mokili bavana ba mboka wana mais tata mokonzi akomi a consoler peuple tchadien wana kena qualité na ye ya président ya Union africaine a consoler peuple tchadien a consoler mwana ya Idriss ya komi président mais na mboka na biso c'est tous les jours ba bazo kufa tous les jours et bazo kufa na ndenge ni par milliers pour quand ça te que moko bien mibale. Est-ce que président c'est chef de l'état na est ndé ko aussi sa guerre lelo chef de l'état azali toute une institution il est représenté là-bas ezaka kate présence na physique mais ba oyo baza kuna bazo sala nini hein? Parce que mboka na biso il fait à la garder hein? Donc pour dire que ça moi pas si sécurité na mboka na biso ezali na joie moi chance à kotambola mingi ba côté kuna et je vois comment les gens entrent comment les gens sortent hein? Biso na Rwanda frontière ezalaka ope c'est le côté okatisi na Rwanda ba bakatisi bango nde bazo boma biso toza na posa ya kimia na mboka hein? Congo ezali lokola biteni nyonso nzoto ya mutu tango loboko musapeza na passe ça veut dire Congo nyonso eza na passe toza na passe pona ba famille wana hein yango mona ki biso na partie de décès to boya ki ko fêter anniversaire à 10 ans na biso to bité tozo compatir na bandeko yo baza na est. Est-ce que vous savez que le roman pour nous sunga bango to ezali kaka na méditation kosunga bango mais oyo nazo sala tozo sunga plaidoyer tozo loba tous les jours tozo sunga ngai mbongo nini naza nango oyo to kopesa tout un peuple là-bas hein toza na mbongo te mais tozo loba pour l'état azwa mosala na ye asala oyo sengeli po na ye mosala liboso wana za ba mission traditionnelle ya l'état. L'État a pour protéger la population na biloko na ye. Le loko benga ba troupes étrangères ndeti chef de l'État la kaki ba troupe ya Kenya koya est-ce que ça moko ya ba solution pour non si ça ba problème ya est. Mama yo kanisi ba soda na biswawa ba soda Kenya ba leki ba ona ni. Ba leki ba ngone loko te. Pour nanga eza makanisa malamu te batia ba condition nyonso réuni pour na ba militaire na biso bo mona ba kobunda bitumba na pe ba kolonga armée Afrique oyo batu banda kolela tango nyonso zande armée ya Congo hein donc ça veut dire lelo bana oya yo moko opesi bango ba moyen te po ba longa bitumba obengi batu mususu bango nde ba osala malamu est-ce que na ba troupe ya onizien o bazalia ba Kenya bazate hein si bamboke belé bazaliawa depuis MONUSCO azepa na biso loba nangelo koni ebonga na est bitumbeza kokoba kaka batu bazo kufa kaka ba minere bazo iba kaka en complicité voire même na batwana pona nga eza solution te tozana mapinga oyo Mobutu alobaki na tsaka mayele nanga likolo na bino nde botelemi bazali bakende pa ite bapesa bango makoki babongisela bango misolo ba motiver bango bakobunda pe bakolonga bitu. Tout le bas que le moi Mboka Félix Tshisekedi du président de la République a hérité guerre wana est kasinata on a bino PFCC ezala kinini bosala ki pour que le lot ezala ko
comme si ils ont doublé tant que bolongo na pouvoir. Mais ils ont doublé parce que va trouver ba faille. Va trouver ba faille belé ba monique nzela e komi poelele biso moi to tsaki moi ba barrage faut ko yeba ke bandi lelo te bitumba wana banda tango mobutu. Justement. Nazwa chance akokoma na Kamanyola tango yoka guerre ya 80 jours na mona eza na Sud Kivu ba erija statue ya Mobutu ya Simba Mandoki. Donc on dit que bandi lelo te eza bitumba ba mindele nde bakotisela biso yango. Hein? Bango tango bakotisaka ba Rwandais awa sous forme ya ba exilé, c'est alors que l'autre comment ko vivre makamunyo so tozo vivre. Hein? Eza bitumba lelo te. Mais l'État na musala na ye, hein? Musala ya armée ezali pona ko sécuriser ba frontière ya l'État, hein? Ko bunda pona souveraineté ya l'État. Musala la police ezali pona ko protéger les personnes et leurs biens. Kuna ba soda bazate, ba policier bazate, pona nini bazoko kate ko sala musala wana. Alors que ceux qui bana mboka basangani na uta komona awa marche ya Fayulu na ebite ezaki bataillon ou bien toute une compagnie ya la police, alors que musala na bango ekozala na est kuna po babenga na batu, hein? Comment se fait-il mutu azo marcher pour azole la passe azole kana mboka azo marcher de cœur pour lancer message na monde que tala ndenge tozo kufa na est? Non, bino bokeye na ba mandoki na ba gazo bandiko bwakela bango waneza lolenge ya malamu te akokamba mboka, hein? IDPS tozaki na ba en opposition basali 37 ans, hein? Nalandaki ndeko Peter Kazadi un jour alobi biso ndenge tozaboye soki opposition a 5 biso un jour ya marche biso to fait ça 5 mais boni kaka moi marche kaka na changu e kasi suku to atama angilité bomemi bibundeli lokwa boke bitumba po boma peuple congolais, hein? Eza malamu te lolenge wana ko gérer makambo. C'est un message il faut tous à la décaire na peuple na biso à est bazo souffrir makas. Ce qui est une solution, il faut ça pour que Makambongo est le plus vite possible pour les comme il y a problème. C'est chaque jour que Moutoumoko a Zokoufa, même pas Moutoumoko, c'est chaque jour qu'il y a des dizaines de morts. Ce qui est solution, il faut ils allaient nous solution, il faut pas ça. Solution ya liboso l'État azwa musala na ye au sérieux. Musala l'État ezali ko protéger ba frontière ya mboka. Wana musala ne ya liboso munguna kokota te. Ya mibale tango banguna bakoti peuple na yo il faut protéger bango. Donc tata mokonzi asengeli acha ba militaire ba policier na ba condition esengeli po babunda bitumba wana babutemu banguna bazali banda toyoka ki président assemblée nationale obi ba député mususu bazana kati wana bon biso toyebite peut-être yenda zana ba information plus ayeba soki zana bana mboka o bazana kati ndenge papa mboso alobaki comité d'enquête c'est fongoma ba dénoncer bango publiquement ndenge alobaki a dénoncer bango biso to tuna bato wana lolenge ni bazoboma peuple congolais. Voilà. Émission Abisso Kindoki politique et commune à Souka, Monique Mathieu Reza Makasi, moi et puis Jango Ezate, Maromakito que vous me l'avez. J'espère que Mbala Simatozon a vraiment la Mozindo pour tout le bel Kambetali loi électorale, tout le bel Kambetali Seni, tout le bel Kambetali recensement P Oezako, Salamambutu Mbutu, Pemini, Maponami 2021, 2023. Gouvernement Samalkonde de Kotina Monsala, alors Tozo Kende. Justement vers fin un mandat à président de la République dans quelques années awa nyoso wana tokozongelango mbala simana émission mosusu kasimo na mboka François Ndeke libano asuke ezani ne pe basango ya DDC ba activité bozo préparer ezani liloba suke ezali mama nazo beta na numbela na batu ya SNEL Société Nationale d'Électricité to bunda pona peuple yangaba SNEL en complicité na biso totia cabine ya 630 kVA totia un transformateur na paroisse Saint-Laurent totia basinga nyonso ya courant to connecta courant ekota mais bakonzi ya SNEL balingi te koya kopelisa courant wana pour intérêt ya peuple balingi peuple aza kaka na molili yangaba mikolo nyonso balelaka bakuluna bazokotela bango alors que soki lumière ezali ezali élément ko ekokimisa
sécurité, ouais. Il y a mis balai pour la partie nanga IDDC, to utaki na milulu minene, to salaki zalaki na deux temps fort, il y a liboso zalaki un séminaire idéologique à partir, à renforcement à capacité. Deuxième étape nango ezalaki tata mokonzi. Donc notre président Asota zaki autorité morale lo azwinge ngwende na ye ya ki président papa ingele photo ezaki rentrée politique na ye azwi déjà ngwende na ya président national abanda ki ba consultation et sila ki déjà semaine passée tozo la restructuration ya parti bokomona ke DDC okomona susunga imo côté tokozala mo ebele po ba konza sika bazokota pe parti kotambo malamu. Bon vent na parti à DDC pe na président ingele photo oya zongeli masolo en tout cas tokutali mikolo ezali koya pona kolobela mwa mingi na etali masolo ya mboka. Merci beaucoup papa ndeke na ndengo dima koya na mituna na biso. Merci mama tango nyonso kobenga na kindoki politique na koya potoloka tokoloka kaka kindoki politique ya mokola lelo esili. Merci na bino bolandenga partout dans le monde bo continuer ko komela biso kasi bobo sanate ko s'abonner yebisa pe moninga s'abonner komela biso juste na numéro ezali affiché soit au komeninga na compte Facebook nanga na Omimpida. Merci l'équipe technique ezali ki na biso lelo et puis merci na bana mboka nyonso bazona na biso na kati pe li banda mboka kimia na mabota na bino pe kimia mingi na République démocratique du Congo ezali ekolo na biso tokutani mikolo ezali koya na invité à Sika Kasina toujours avec le même plaisir.